Tokubike no moko twavana nluengi simetata mwanda velela kyambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovuana sedeto tata mfuma mbanza betobana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa
Tusamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali na mukolo na yenga. Oye etalami malamu ete na kati na Bible. Ye moko tata Nzambe asengi yango topesa yango libela epai na ye. Epai na biso bikela mona ye. Oyo ezali ete mukolo yango ndenge kopesa yango mobimba na yango kosanzola ye na banzembo pe kobenga ye na kati na mabondeli yango tata Mulimo Santo Papa Simon Kimba Nkianga na lobi ete koyemba ezali nde kobondela mbala mibale yango biso nyonso oyo tondimi likolo Yesu mokolo yango topesa yango mobimba epai na ye yango biso awa na kati na lingomba tata Mulimo Santo awa na Yerusalemi tovali kone kokanisa mingi na milulu na biso ya jetiki oyo emonani ete esilaki na mokolo na lobi kasi nani tosilisi malamu te pamba te lobi pe bakupu mosusu ekolanda pe bafleur pe remise ya bafleur epa batata na biso na kati na mozole tolandi matei na biso ndenge bauti koteya biso banda na nzembo ya liboso oyo ezokoyemba matango nyonso Papa Simon Kimba Nkianga na lobi ete tosalela mosala na ye na solo po ete tokoka kobika epai ya tata Nzambe tobombamaka te ntango tozali kosala makambo na mokili totosi mibeko na ye te tokanisa te ye azali komona biso te nzokande azali komona biso na manso oyo tozali kosala yango nde nzembo ne ya yambo Papa Simon Kimba Nkianga na lobi ete tosalela mosala na ye ya tata Nzambe na solo po ete tokoka kobika biso nyonso toyoki mpe mabondela ndenge na ndenge na mabondeli tozali kolela mingi na ntina na mpasi eza na kati na mokili kinya ezali te bongo na Afrique oyo ezali ete kontina ya bilaka RDC mboka oyo efandi tata Nzambe nkolo Yesu tata Mulimo Santo soki totali na este kuna mpasi ezali koloba ete na baprovince nyonso mpe mpasi ezali na ndenge nini biso nyonso tozali kaka kolela bamaladi makambo ya ndenge na ndenge nyonso wana tokolonga na nini na mabondeli oyo tata Mulimo Santo aza kotinda biso Papa Simon Kimba Nkianga toyebaka te ya solo bilaka oyo batata bapesaki biso ekoki kolekana te biso moko tozali komona na miso makambo mingi oyo batata batikali kolaka biso makambo boye na boye na boye tozali komona ngo na miso takisa Papa Diangenda alobi ete à partir ya l'an 2000
bokomona turbulence makasi ekokota na kati na mokili mobimba pe na kati na lingomba. Kasi bino bana na biso boko pousser raison moko te soki bobiki te, pamba te totikili bino manso na kati na bolingo mibeko po misala yango. Tala lelo oyo papa Simukimba Nkyangani asengeleki aza na biso lelo mokolo na yenga, kasi okukuta kuna na residence bandeko na biso bauti musika oyo bauti ya bamboka mosusu ndakisa na Angola, Brazzaville, esengeli te asolola na bango pe bakene na likambo oyo bakozonga na yango papa alobi nini. Toyebeki te papa le 24 décembre alobaki na ye, le 25 pe alobili likambo yango ya le 24 décembre. Mais tozali bana na tango tokoyaka na Yerusalemu, malako oyo tata Molimo Santu ekoki kozanga te. Mboka musika bapoto Angola, Congo Brazza na ope bautaka mboka mususu ya Afrique esengeli pe bayoka pe liloba oyo tata Molimo Santu alobi nini. Yango esali ete biso na biso tozali awa ya ndenge pe atindi biso toya kokomisa message na ye ya munene ya makasi ezali ndene nzembo ndenge aza kolanda biso oyo Faki ayembaki nzembo ayembaki. Me Koriki yo nde kolo nzembo wana papa Lyangenda alobi ete ye azali Moïse te, akoki kotika biso na nzela te. Yango pe tata Simukimba Nkyangani alobi ete akoki kotika biso na nzela te, kino nde akokomisa biso. Koriki wana nzembo tata Molimo Santu auti kosenga biso bandimi toyebaka ndenge tobandeli yango tata Nzambe akotika biso te, azali kotala biso etamboli na biso nyonso manso oyo papa batikelaki biso, papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Dangenda kontima yango nde tata Molimo Santu papa Simukimba Nkyangani azali kolanda yango pende ye azali kolakisa biso akoki kotika biso na nzela te ti akonokomisa biso. Kasi biso bandimi tango tozoyoka matei oyo baza koteya biso malamu awa tozali koyoka na motema na matoi pardon, tobomba na mitema na biso pe tosalela. Soki totosi te tosaleli te wana raison yekozala mususu te lisusu te ke nanga nayokaki matei te. Koreki we
Merci Koreki. Tsembo ezana Kikongo. Mama nalikambo ete papa Mfumalongo. Papa danginda kontima azali konyonga. Ba lakisi biso mibeko nyonso ya lingomba. Susi na bango. Biso nyonso tokoka kolonga tokota omboka elaka kasi tokanisa ndenge bazotangela biso na kati na Bible nini ezalaki na bandeko na biso na bana Israel tango bakomaki pene ya kokota na mboka elaka mabe monanaki kokota na mboka elaka mibeko yango Moïse akendaki kozwa mibeko bozongi na ye lokola umelaki oyo bana Israel esika batikalaki bamoni eke Moïse akeko umela azozonga noki te peut-être eke Nzambe azali te kokolakisa biso ndenge tokokota na mboka elaka bazongelaki biloko mabe bamaji banzambe ya lokuta oyo bazalaki na yango na Egypte esika bazalaki na bowumbu eza komonana mpe na biso lelo oyo bamvwala misato batikali kolakisa biso makambo balobi ete biso tokotika mokili oyo tokoki kobunda itumba wana kasi etumba wana eza ya molimo eza bonzoto te batiki biso na kati na bolingo mibeko misala kasi makambo yango sikoyo toza kolanda yango te nyonso misato to mipesi makambo ezanga ntina mpe bapapa batikaki biso pamba te batikeli biso ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani oye mpe azali kolala pongi te azali kolakisa biso ke oyo batata batikaki yango kaka be azali kolanda yango alobi na biso ete tosala bilan ya bonzoto te kasi ya molimo awa toza kolonga na mobu ya kala tozokota na mobu ya sika mpe surtout na mobu nini tozali kokota 150 toza kokokisa oyo ezali ete alingomba tata Simon Kimbangu bilan baza kosenga biso ya molimo nde baza kosenga biso soki toderute ngonga yango oyo malamu tozonga na nzela ya solo ya tata Molimo Santo soki na ntina na mpasi ndenge ezalaki na bana Israel tokotaki na binzambi oyo esengeli te na makambo tozwi bamaji bamedaya ndenge nini biso oyo babengami bana tata Simon Kimbangu bapekisa biso biloko wana banda ebandeli banda 1921 na le 6 avril papa Simon Kimbangu aya pona biso Nzambe na biso apekisa biso biloko nyonso wana yango papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosala repetition totika makambo nyonso wana to mipesa mingi na misala bikateli ezali bikateli oyo bazali kosenga biso ezali pwana biso tozwa lobiko ndakisa ijiki mardi le 30 papa ndenge asengeli yango bikateli na biso bapesaki biso ya $20 malamu topesa mardi oyo na tango ya rencontre ijiki ya mokili mobimba apaki pe $5 oyo basengaki biso batata bikateli nyonso wana yango nde tokolongela soki tozali kotosa bikateli mpe mosusu ezali na bamouvement na bakorale nyonso wana ndenge baza kokatela biso tobosana te
tozali kotonga Yelusalemi oyo mboka na biso ya elaka koloba te ke kuna ijiki akosala boye biloko nyonso wana etali kaka mpona kotonga Yelusalemi apaki ke na mwanda nyonso wana ezali lukumu ya Yelusalemi. Lukumu ya Yelusalemi, lukumu ya tata Simon Kimbangu. Ta mikolo eleki, papa alobi ete mwa bambisi wana ezwami na bato kuna na mwanda elesa etekama na population nyonso ya mwanda pe bateka una talo ya muke. Kuna na Brazzaville ndenge moko milona ya plateau ya Kunzulu tekamaki na bongo muke koloba ete batata batikali kokosa tata muke te bilaka nyonso soki totali bacentre nyonso wana agricole ezali nde bapapa batikali kofongola yango. Papa Mfuma Longo papa dangenda kontima alobi ete bachantier nyonso wana bobebisa te ekufa te po ekolesa mokili mobimba. Toza kokanisa kaka eliseki lelo bapapa na bonzoto babombami kasi tala biloko yango ndenge ekesango na mokili mobimba. Lobi abanzaki papa abengisaki réunion à travers ya papa directeur du cabinet kosala réunion ndenge nini kolona pe kobokola biso ba pasteur ba responsabilité ba pesi biso papa depuis l'an 2021 apesaka ordre na biso ba pasteur na ba province esika mabele ezali tozo mabele ozwi mabele zwa mikanda ya l'État cadastre po ete bisika nyonso wana nde kuna tokolona biloko oyo ekolesa mokili mobimba. Tala mikolo uti koleka tozalaki visite na ministre wa industrie aye kotala bamashini oyo Coral Dirigeant sombi mpona nini biloko oyo ekobimba kuna ekolesa kaka biso bakimbangisi te kasi ekolesa nde bato nyonso wana nde eza devoir ya biso bandimi bana tata Simon Kimbangu na kotosa batata bango nyonso misato maloba na bango yango nde papa Simon Kimbangu kianga naza ko transmettre biso butu moi tembo nde dirigeant mtaza koyemba ngo te jete kimta yemba ngo mokokisi ya bilaka azali kokokisa bilaka nyonso oyo batata batikelaki biso tozala bana na botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata Molimo Santo. Amen. Pika twakubikela moko twatonda lusiku muso tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela mukumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela. Eh bien voilà le message que nous attendions de Papa Mfuma Mbanza, Papa André Mbenza Kiangani. Nous venons de le suivre ce dimanche. Je rappelle que nous sommes le 28 décembre 2025, dernier dimanche de l'année, du mois de décembre également. Et nous avons été suffisamment instruits par les conseillers directs du chef